Salut à tout le monde. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bienvenue sur B50D, la mignonne officielle. J'espère que vous allez bien. Puis vous a très bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup à tous nos abonnés fidèles de B50D, la mignonne officielle. Na confiance, soutien et fidélité au beau message na copie biso. Tozawana toujours pour la communiquer la cabine d'actualité na les réseaux sociaux. Tout ce qui se passe. Hein, na politique, na musique, na cinéma congolais. En tout cas, on est là juste pour vous informer. Alors, le lot de Yelibiso, actrice, comédienne, na kombo ya Maxi Bondoé. Maxi Bondoé, oyo lelo abimi victime na kati ya réseaux sociaux. Aza humilié à cause ya bolamu. Bolamu ngweza nini. Bisonyos tomonaki tango artiste comédien Janifai akufaki. On a vu comment la dame a pleuré son frère. Mais malgré ça, malgré tout, Asuka Eka Wanate Alilaye na Europe, il avait accompagné son frère Tina dernier de Mernaye Oyowapi, Lelo Aza enterré na nécropole na Kinshasa. Alors 6 mois après, en tout cas 6 mois après, Maxi Bondoé humilié sur les réseaux sociaux. Nambongo oyo adefaka po asomba biye akende kokunda yaya na ye Janifai. Alors muta humilié Maxi Bondoé aza muta libanda te, aza inconnu na vie na ye, aza proche muto baliaka na ye, muto bamelaka na ye, muto basekaka na ye. Deyende a décidé aya ko humilier likolo ya 2500 €. Mbongo oyo déjà fouti ndambu etikali, mais la dame a préféré ayako humilier na kati ya réseaux sociaux. Alors biso ana B50D tolobaka mingi te toza bato ya preuve à l'appui. Bo like juste vidéo, bo commenter et ko sala biso vraiment bien mingi. Tozo tchela bino intégralité boyoka explication ya Maxi Bondoé et explication aussi ya mama ya bana ya mama oyo ayaki ko humilier Maxi na kati ya réseaux sociaux. C'est parti. Ici kamoko toye awa lelo mama nanga afingami famille na biso efingami na ba innocent oyo bazana mambo te bafingami bino mbele bofingani Maxi ngali nalina kata likam oyo parce que mama nanga alonga na ba miniature oyo biso to yebani ngana yebani nalingi mam o susute papa lianza zo kanga na mwasi ne basawana n'esprit ya bien na uti daba makongo na soli kuna nesu lege nanga azana si bona nga si lege nanga si awa azolela bana mobile ne batala mambo bapeti nanga tout batala mambo oyo eza soni Maxi na degré oyo bozana mama ndenge bozalaka na mama eza soni parce que bato tout ba mata bazo loba lo boye pesi bino bozalaka bango balaka te Maxi. Vous comprenez? Tant yo moni de yake ser na yo akeno ndenge moko boye oyebi ke yo na Chloé bosolaka benga Chloé penga limero ya benga ngai 300 € sur $1. Isa logo nini? Isa logo nini? Hein? Maxi, na tia numéro na ngai na commentaire awa. Nga na foutu le mbongo wana. Papa lianza, pardon vraiment. Yo nga na ebio très bien mais yo yebinga te. Ebio très bien. Mais to sola privé pour parce que na numéro na yo to sola. Nga na futa mbongo wana Maxi makambo oyo elonga na réseaux sociaux parce que oyo ezali wana za mama ya batu ana bana bakolesa nga na mukolo mwana liboso oyebi nga très bien Maxi to yebi na Suisse na show de fond na fête boyaka omoku to kabela ba masa na yo mbongo na yo moko pe comprendre n'est-ce pas bien pardon Maxi mbongo yekabula binote mama nanga sa ndoki te mama nanga finga mindoki famille zo finga ndoki non oyebi kanda le bisaka moto mabe tu comprends Maxi
parce que monsieur ebele na siana baby maman na ngate omoni osomona mais le réseau eza mutu tout azolo aza tango loba ne kaka finga ça ni donc yango te Maxi numéro na ngasa na se benga ngai nga na afuta mbongo wana botika makambo oyo na ba réseaux sociaux maman na yo benga maman na opesa mbongo soko pesa ye maman papa na kasi nga na yebisi yo parce que écoute zela ngai zela okoloba parce que tuna nini eloko nini esala mabe zela malembe zela eloko nini esala passe nga live on avant lengo depuis kala tonga leki nga atindeli ngai lien na koti parce que zela ngai nano je lui ai dit maman Maxi, je veux pas arriver par là parce que je suis Maxi zela Maxi yoranga nano Maxi ma bena yo ozolinga bato tuba kote la yo non ngam na ina parce que tu n'as yoranga ndeko na ngai olingi mu to ko so mutu alobi bien ko to na yo o sengi merci yo ozoloba parce que to yo loba yebi mama pe azona live o biso ba ne to ba live o yo ozoloba yi akoloba take yo biki yona yana yo ser na yo bo arrêter makambo o pardon s'il te plaît te yonde yebisa mama na yo arrêter makambo ye akoyoka nga ye o mutabengi bakafuta mbongo po aza na mbongo afuti mbongo te je te dis la vérité mon frère Maxi vi esuki awate lobi oza ya alika mususu nanga ina mama emena na bengi yo maman est même ta bengi on a réseaux sociaux te yebo ko na réseaux sociaux je n'ai rien fait moi bangona problème été parce que sonne nga nebe parce que mamuna tout nga mna kanja kango songa nebe mambo depuis kala nga benga yo to nga benga papa les depuis parce que na le mona yi depuis ka papa nza ko le mambo o na réseau parce que ya soni na acha mama na acha bana bali azana na babo kilo ba tala mambo oyo ya soni ba mère kutu finga mi ba tsenga minatina na ba komo ya mère kutu sona na Afrique bakoko pakotuna na buso ba oyo boko miki mambo ya bana est-ce que bato tout oyo bana ba réseau oyo bwebi ba etodam na bango Maxi vraiment hein potika ba je oyo mama na ngai te ngai na lobi boy Maxi na biboy papa lianza pardon vraiment papa lianza bosunga biso makambo oyo sila ngana afuta mbongo wana Maxi kosenga mutu mbongo sute mutu ape osu mbongo te ngana afuta mbongo sa ya mbongo na biso ngamoko na tinda mama na ngambongo pour mambo oesila pardon na lingso mambo te desi bo photo ya mère na sima ya papa lianza c'est pas propre hein c'est que ton côté Maxi na sengi yo pardon Maxi pardon na bolingo nzambe parce que bolo ba nzambe mais na mona ata mutu moko te vraiment awa maki na explique maki ya chrétienne na mona ngote parce que mutu papa lianza malembe zela pardon parce que écoute zela parce que tunangani malembe zela Maxi zela pardon Maxi zela parce que mutu oyo azolo ba mamanza na mnoko na ye mutu oyo azana saint esprit kati na ye oyo mbi Jésus Christ comme Seigneur sauveur akota busa mandebe ni busa bate busa nzambe te parce que mutu oyo azana nzambe kati na ye akota ne bino botambola te tango soto mambo nzambe na mona bino il fait bo melwa nde ba ambassadeur ya nzambe parce que pasi bozala ça bo ça elongi nzambe kati na bino mais pas na bino ezate tu comprends pour arrêter makambo oyo pardon pour arrêter makambo oyo pali yanza mona ngambo zesima beti na afuta mbongo o Maxi totika makambo oyo Maxi pardon papa lianza totika papa lianza a clôturer makambo oyo tokata yango histoire oyo longo sila totika yango en privé entre nous oui papa Api oui merci beaucoup
Merci pour la réaction au sali pour réagir Malam Mouboye. Donc, on va faire ceci. On va garder des contacts privés. On va se parler en privé. Torozoa solution. Donc, c'est mieux que to le belango na privé. Yo, ngai, Maxi. Merci. Merci, papa. Toyo Kyo, Toso la Maramango na privé. Et voilà. Voilà. Toso la on a privé. Et puis pour la photo en arrière, on jongle depuis le début. Merci. Si tu étais là, on jongle sur la photo de ta mère. Et on jongle aussi sur la photo de Maxi. Maxi. Pour savoir les concernés au fait. Maxi, vraiment. Merci. Merci, Nabino. Donc, tout le monde aussi la pardon. Pardon, vraiment, on a foutu un bon. Mon soute, Atina Mbongo, na ewa, na mouté. Merci. Limon, papa, limon, Ezawana. Et sur la 40, Nasuka. Ouais, merci. Voilà, merci. Donc, merci. Par contre, si tu as l'ancien numéro de Nokoli Yandi, il a changé de numéro. Donc, parce que tout à l'heure, il a changé de numéro. Ce qui aux Ok, attends, j'ai pas mon téléphone. Je crois pas que donc, la famille, je suis sûr que nous tous, on a compris qu'il y a solution aux qui n'ont besoin. Allô, papa, par la grâce de Dieu. Papa. Attends, maman. Pesa un numéro, pardon. Quel numéro? Plus 33. Plus 33. 6. 66. Attends. 33, 6, 66. Les caranions sont que guerre, que ko chamailler, ko discuter, ils ont vraiment na solution te. Mais gloire à Dieu, nzambe amemi biso tito koma na suka to komi ozwa mwa kimia pona ngai to zu kimia. Koyoka deja mwana ya mama e. Merci, pardon. Toki mama et mère, bisaki bande kona e bana na e vérité que la pesa que 2100 €. Banga batika au ça live te. Banga batika ben mama Congo te parce que il a dit ni la vérité à mama Congo, ni à toi, ni à personne que je lui ai versé de l'argent. Il y a un autre comme une situation où merci. ok moi na lobike na yeba quitter. Ce qu'avait la vérité, je ne crois pas. On est de sa famille et ses enfants. Et la raison de la parole, parce que c'est là que maman Congo a la télévision, alors que maman aimait 2100 €. Maman aimait Bengio. À tout cas, surtout nga la pesio 2100 €. Nga mon article ba photo ba capture. Il y a maman maman aimait et pas naïe. Elle n'a pas dit la vérité aux gens. Il y a un autre comme Sika Oyo. Elle a expliqué au comprendre. Et ça ni faute ya mwana, ni yanga, ni ya maman, ya maman na yemoko. Si elle était franche depuis, bambal maman, à ça peut être 2100 €. Zala kimi a dire au pesa yo. Oh il tire au pesa yo. Mais elle n'a pas dit la personne, elle n'a pas dit la vérité à personne. Elle a fait selon son propre cœur et sa rancune, n'a été pourquoi et comment. Aucun de moi dans le lobby qui a yébinga bien. Tous allez en Suisse, à Kabela Ngambongo, tout est banni très bien. C'est-à-dire, s'il avait dit à son enfant, son fils, que maman Maxi a passé 2500 € que le téléphone autant, dans le film, maman Congo, maman Tika. Je suis juste venu te donner. Maman aimait tant maman réseau social. Maman aimait. Je suis connu plus que toi. Ne fais pas ça. Et qu'on rendre ridicule dans le banaïe. Tout ce que tu m'incites, j'accepte. Mais ne fais pas ça que tu es en train de faire dans les réseaux sociaux. Bon, moi, je suis loba. Bon, il ni intervention ni défense pour benga ingate abenga batba ayebisi ba benga batba kindan bali pati abenga batu tout ayoka réaction ngate na vanda silence tant yo benga na expliquer yo na esi papa liyandi akota na live asa la posa motema na ye
tout ça pour une fois pour toutes. Na côté na TikTok, il y a plus de 100, c'est un combien de personnes. Principal pour que, mutu nyo surtout aye balikambo oyo, tout ça pour une fois pour toutes, na la pongi par la pongi. Comme ça, pour ça, mo témoin sanin, eko kisama. Nga maxi, atam komo, tena na posa ma maman na bango, na réseaux sociaux. Et ça gère nangate. Dans le sens où on a fait comprendre, moi, na, ba tenir la rigueuté. Merci. Moi de maxi, na tika je ko benga ni yonoko liandi, ni mama Congo, ni qui que ce soit pour laisser que notre seule émission maman aimé, ni ata pic na ilobeli nanga na sali yangote. La sali toujours au tient na seba la terre, c'est sa maman qui a fait tout ça. Elle n'a pas dit la vérité ni à toi. Obe na créé maman aimé benga binango za nyongo na opesi to escroquer. Na expliquer binango ah ya so pesa 2500 on a mis oui 2500. Aux ongeliers, à l'obéli au pété. Même Yemogaza surpris que dans le bien, oui, à Pesanga. Ce qu'on a dans la famille, n'a pas de quoi, maman. Par exemple, c'est au salaire, au tepo. Le quoi de la place à 2500 €. C'est-à-dire, à la volonté, les restes à au Pesa. Erreur aux anango. C'est sa mère qui l'a créé. Ce n'est ni moi, ni toi, ou personne d'autre. Alors, ce qu'on a au foot, maman, n'a mbongo. Abenda imata maman bala sima kosa et le côté mutazo devoir yo as esclave na yote tikela eta en futa yo nazali na problème maman aimé atam ko mokote na finga maki ba critiquer nga na humilier nazaki humilier mais nazaki toujours maman. Mais Maxi, tu reconnais quand même que comment dire, son fils, il vient de parler par amour pour pouvoir éteindre ça. Je ne suis pas contre maman Sémé qui dit moi. Juste, j'ai dit que non. Si on a arrivé là, parce que c'est maman qui a fait tous ces démarches, c'est pas moi. Il est monté là pour l'image. C'est pas moi qui a fait tout ça là, c'est sa mère qui a fait tout. Moi, je suis un artiste. Comment sa mère imaginait s'imposer à une icône du Congo? Maman Maxi, au moins devant plus de 2000 personnes, tu peux quand même le remercier. Voilà pourquoi j'explique à son fils. Ce n'est pas de ma faute. De moi-même. Ça n'allait même pas se parler jusqu'au dernier exemple de foutre un peu moutaïebité. Ce n'est pas ma faute. Ah bah que on a réseau social, on a répondre. Pour tout ça, on va comprendre. Qu'est-ce qu'elle veut? Comme il y a une juger biso, juger biso. Mon a bonne foi nanga, volonté nanga, malgré que zanga nanga, na zoka nanga ba million te, nenga bi na salaka te, na zakabote mais na bundani. Car il y a un mois, na payé 2100 €. Yemo konde mouta créé situation aussi, c'est pas de ma faute. Ateninga regarder, je suis pas là, je ne suis pas ni concerné. Ni les familles sandu kongo onga na yebina bona yebité bo teninga rigete parce que ngamoko maxi ceux qui maman aimé abenaki ni mama Congo ni papa liandi ni les autres papa liandi obanga maxi na boya bidanga na yebi ko sala ngote parce que oza théâtre na kepa batu mususu laisse papa liandi o tika ke batu mususu te na ko papa liandi tika ya sala live aloba. Et moi, la personne m'a preuve, je viendrai intervenir pour tout ça, une fois pour tout. Soit qu'il y a des choses, il y a des choses, soit des choses, et comme ma cambo belé, tika ya matin live, on a mon papa liandi, tika matin live na yo, alors bah je viendrai intervenir. Tout ça, on connaît les réseaux sociaux et j'ai biso, et j'ai aussi ça. Dans un problème, non maman n'a été, et ça qui n'a intention nanga, ni na makanis nanga, pour n'a ya comme matin sans moussaï, nga naza maxi. Yaza aimé sanduku. Ana combo, ngana na combo na image na personnalité. Na minute les réseaux sont daza sali ezanga. Moi si anyongo, moyibi, lokuta la kimi na mbongo. Eza maman na été. Na na problème te, ce ka au foot ango, gloire à Dieu. Ce pas bon ça maman na été, gloire à Dieu. Ce pas au foot te, gloire à Dieu. Mais na problème na maman na été, ni na bango bana. Parce que c'est une famille qu'on a déjà construite. Il y a une famille qui a musique to yebani. Na baka dès le départ. Il y a boy ko ebisu ndenge ni yebaki ba. Mais nga na ba quand même ba détail na lobani nga ke non. Maman aimé tie ma personne. Na loba la ndaka maman aimé. Na bina ndimi maman aimé otika kantina ko na baki nyonso.
moi n'a pas eu qu'au confirmer. Dieu merci. Parce que vérité, et qu'on fera te maratana c'est mai. Moi n'a mort habité na yo qui sonne na ebe comme à niveau haut. Attends na devait que 1 million. Maman met comme à niveau haut. Et c'est quand aux allélo, yo moko muto mimi, yo pe muto mimi biso. Que toute la famille Sanduku, ceux qui yiminga bolimbisanga. Je n'ai rien fait toutes ces démarches là pour te comment. Mais le gars pour ça monter manaye pour aluka luka le suba tu soute, n'est pas lianza yambaye. Tala ba preuve au moni. Papa il anza ba yambaye azongeli lisusu pour arrêter naye maman aimé. Na to sona maxi makamba bisinga za oyo lobité. Na matakaka. Je ne suis pas responsable papa. Oyo le kiawa. Mutaza responsable maman na yo moronga ite. Donc na sek mabe bolimbisanga na la problème mon côté. Merci, merci. Ok. Merci vraiment. Est-ce que tu peux le remercier de son acte? Maman Maxi, est-ce que tu peux le remercier Happy de son acte, de son acte qu'il a fait? Et lui aussi, Happy, mon fils, merci à tout le monde. Merci. Au moins les Cambo. Et s'il y a Rola na kimia, ngape na Rola na kimia. Merci, c'est ça. Donc lobby biso a toi fait tout ça a été férié. Tout bien on a papa il y a un numéro on bien on a comme là yo. Maxi to sololi ensemble na maman ensemble na petit c'est ça c'est awa alanda. Cloa c'est awa solongo kimia ngana wafuta mbongo wana. Pour ma mutunga ngama jira ba mutu. On a futa mbongo wana tout ça ma bande ko ndinga solo. Ani ma solo. Makambu oyo depuis na singa papa lianza matanga depuis ngai nanzela kutu nanzela pese ababenga na mbana atini ngai bo fita makambu ele ka mama muleki nanga akomolela toba na komi trop awa matanga ngamata parce que nanga kata hémorragie dès le début to katango et sinango ba 280 pambongo mo ko vendre awa bolia ngona batu kablo ba batu basinga na banze et sinango que boye ma boye ne yo kozali boye yango parce que moni mambo parce que le numéro au pesanga awa avokende numéro wana ele ka shooter na luki numéro non na to de téléphone na mona ngoti pour nga pe masumi yake isa papa lanza akata émission ngana na makambo na sisango depuis na ko mo matangate biso tout desingai na nga mabete nga mabete ngana problème na wote parce que pour ça là on a ndenge mo bo bino balé bo ba matir mais pour ça là on mabé na pesi bino balé faute mais biso famille na biso to na problème na wote oyebi que to e belé na Paris wana mais to na problème na wo mater lo wote nga mona mama na swani sieti ndenge papa lianza azo bengi na baba so na téléphone ngana bengi akata appel parce que ebi ki na lo belé mabé leki nanga akata le téléphone ngana bena ebisiye akobala ngate parce que ayebi ça soni biso to zaba ba responsable awa ba belle famille sali maman na yo ngana mutu ngana sala akop comprendre je suis businessman siko nako boete soni je comprends soni uzomona pardon vraiment papa lianza na sepeli moto obekufa parce que na benga pe mama Congo parce que lobe abi awozonga la maxi ataba zonge liyo komata kolobate komata pona okende ko justifier eza na lo bote si bato bakoyina yo nzambe kotika yote akoyina yote na samu kili oto banga ka nzambe lesinga mta ko benga boyibe sko talinga te na tala ka so onga zo nzambe c'est tout yo betala o sala ngona nzambe c'est remet a seka na yo ah ko la mbetu moko maman pardon vous mona sengi maman ko ngona bengi lobi na tongo pour le da butu de ou da 4 na ko bien c'est maman ko ngo pardon so ils ont mis déjà tika ko c'est la maxi au-dessus pardon pour so ni live là c'est pas fana na mata mambo na ta bino ka boy c'est pas fana mata mambo pardon vraiment pardon sengi bino pardon vraiment papa lenza lobby vraiment pour ça sur la vite
tosola tongo makongo suna obenga ye doki ekata na esila mère na ba miniature parce na kombo ya famille ya mama sotina miniature bolim sa ba ma fa parole ba tout o wana c'est papa api bon toyokio ndenge lobi ngai peut-être mbaliboso mso matana live na peut-être olanda nga mais mso mbaliboso nga liti na nga ezaka mpona kotia kimia koto basi bazali na defandaka bango napesaka bango mpe baconseil yo ozanga te oh allo papa Yanza voilà oh comment est ça bon siko est-ce que boye kope soso ngato kana ni ça va to yokso bat ba yoka ngai ti yoki nga siko bien siko est-ce que boye kope na kangana TV à voler voilà mama aimé ozo sa biso boye pourquoi na lobi kozo tala nga na TV ondibite olobi ongai mais nzoka tozo tala biso na TV okomiso na kanga TV. Ah. Bah oui, c'est pour ça qu'il y avait des roues. Na lobi boye mama aimé. To biso to yambi yo na émission to yambi ndeko na yo Maxi Bondowe o aza sœur na yo petite sœur na yo bo 8 ans bozalaka to moni ba photo musu bozalaki na ba feti ça dit boaki na relation moko intime. Sikoyo tokota na ba détail intime. Voilà, bozalaki na ba relation moko intime. Potokota na ba détail te merci chérie. Potokota na ba détail te toyete poto séparer bino. Mais toye poto pesa bino kimia. Na kimia o toyo pesa bino mama aimé. To pesi yo raison te, to pesi yo tort te. To pesi Maxi Bondoré raison te, to pesi epe tori te. Toza batu. To sengi boye na ba mama nyonso ba Holanda biso na live ba mama Israël, ba Israélite. To sengi bino mibale, to yena côté na yo mama mama aimé. Mama aimé zela na sisa malobe bo na peso maloba, to konki na pe. To lingi na kuswana te. Pardon s'il vous plaît. Tozo senga boye. Tolingi kimia ezala kino suka ya émission oyo mais tolingi ko swana te po ekende sangote ke noko ya maki bandeko ya basi mais apesa ki kimia te na likamoko te moto nyonso akotaka na émission molobela ba mama ayebi ke suka ya likamu kimia ezwamaka tolobi boye Maxi Bondowe aza ndeko na yo pas importe makambo nyonso elekaki peu importe ya makambo nyonso o elekaki aloba mabe aloba malamu asala soki nini yo za na raison to ya za na tort to sengi yo bosana yango nanu to tamelika mususu ezali ya malamu mama aimé ozo reconnaître que Maxi Bondowe atikali na mbongo na yo combien o ezo senga abakisa po bosilana a part mbongo oyo apesaki yo atikali na mbongo combien abakisa to sengi ba détail explication ya makambo eleki te mais to sengi kaka atikali na mbongo na yo combien o etikali abakisa tozo yo kayo mama loba nokoli Yanza oui na bandeli nan nakoya na réponse oyo lobi na ya mbongo etikali combien alobi lokuta ngala na lobaki na defa mbongo makambo nyonso makambo mbongo na lobaki na ye ozokende Kisasa zwa mbongo bolokuta ya mibale alobi ke mbongo ne 1000 € ebungaki na Kisasa abengaki nga ntango ye azobenga nga na Kisasa ke mbongo ne ebungabi Maxi mbongo ne ezalaki na kati ye ozotika kaka ndenge wana kati kaka dekoto babukaka bavati baya kobuka ngai Maxi tasaki na otika boye pesanga na simbela yo po azokotika ngo kaka ndenge wana ngai ozotika boye pesanga na simbela yo papa lezela komba nzambe mbongo wana eza ya nga eza makila na nga motoki na ngai soki nga nazwaki mbongo wana lisusu 1000 $1000 wana nzambe na nga pininga mais soki nazwaki ta 1 te na mbongo wana pesaki 2000 nazwaki su 1000 $ te nzambe na ngai oyo nga nasambelaka aopini ye soki apini ye ete aopini mwana ye
Kola bengi nga na Kisasa. Abina mame mbongo wana zwa ki deuxième fois. Na teka mwana Maman aimée. 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 Pesangai maloba s'il vous plaît ngam nazo diriger mission pour na kopesa paix. Na lobi boye maman aimée pardon de konanga pardon. Maman aimée yokanga pardon maman nangai. Na lobi boye maman aimée yokanga nanu konde konanga pardon na era ne loko na ina lobo yokanga ça très important na bat bolanda biso ba yoka pardon. Maman aimée na lobi boye ngai babengaka nga molobeli ya ba mama défenseur ya basi babenganga défenseur ya ba sans voix. Naza na lit moko na ute ko sala mikolo awa na ba mama na nga ya Israël to bande ko telemela likambu oza na problème na mama to na papa ozo kotisa bana. Eze loko na uti ko telemela ngo mikolo nyonso uti ko leka. Oza na likambu na ndeko na yo Maxi Bondowe. Mama yoka nanu kasinga nazo lobaka eloko moko ya mukie o nazo bakise ça très important s'il vous plaît. Na lobi boye ozolo bana yo tamula mama na kokato lisute. Na lingina bakisaka ke loko moko ya mukie eza ya mukie ba mama bazolanda biso na monde entier na batu nyonso baza na ba journaliste na ba chroniqueur na ba chroniqueuse na ba influenceur na ba influenceuse zo baza awa. Na lobi boye oza na problème na Maxi, oza na problème na mwana ya Maxi ata. Mais yokanga nanu te mama na ngai, na lobi boye. Ezali parmi babiloko nga nazo telemela likambu ya bana. Loba na Maxi kota mwana te. Mama, mais yok mama zela nazo peso maloba. Yoke eloko nazo loba. Eloko na zuyo ta pona corriger ya mukie. Mama aimé ozoloba na yo nazotika yo oloba yoke loko nga na peso pause. Mama aimé na lobi yo pe nazotika yo me yokanga kaka mukie eloko ni na pese li pause. Nazo pesa yo oloba tati lobi na 5 heures. Mais eloko o na pese li pause yokanga na sisa liloba wana. Mama aimé, est-ce que zo yokanga na lobi nazo tika yo oloba. Na lobi nazo peso tango loba tati lobi na minuit. Mais loba yokanga non ne loko na lingina bakisela yo. Après na kofongola oloba na yo. Et loko na lina baksaka ya muke ezali boye. Mama, oh my God. Na lobi eloko na kati ononu ya mukie po na kopeso ta oloba na yo na kotika yo oloba me yo kanga kake lo na ina bakisela yo ya mukie après na peso ta oloba na yo ndenge nyonso lingi na lingi na loba boye mikole uti koleka awa nga na bemission na nga na ba mama na nga bayebi ke tozalaki na liti ya kotelemela makambo bana oza na problème na mama oza na problème na papa kota mwana na kati te bosila na bino ba parents. C'est ça eloko nga na uti ko bunda mikolo nyonso e uti ko leka awa. Tango soulever kombo ya mwana ya Maxi yango mona pesi pause peut-être oyeba kite pona ebisa yo ke soko zoloba likambu na makambo etali bino nde bopesa na kimbongo mwana Maxi azalaka te le jour bino bopesa na kambongo. C'est ça. Donc concentrer explication na Maxi pas concentrer explication na yo. Mais na bana na yo te, yo pe na mwana ya Maxi te. Est-ce qu'on est d'accord na pesa yo ta o continue parole na yo? Merci, très bien. Je pense au Yokinga, loba na osikoyo, tozo yo kayo, je pense au comprendre pour longola mwana Maxi, tozo yo kayo. Ma fille était. Bon, quand la benga kinga makabambo wana makamesha lobi liboso lokuta. Maxi oza lokuta hein. Yo mobe sambela ka poema. Oteya ka batna TikTok. Oza lokuta makasi hein Maxi. Ozo ta fe nzambe pe liboso. Ozo kata pe na komba nzambe. Maxi oza lokuta no makasi hein Maxi. Ngamna lobaki na yo mema mbongo boy. Maxi bani ko senga nga 300, 500, 1000. Na meni 1000 kuno na gala kuno na pesi yo.
2000 pesi yo na salon awa mwana ke na koko na nga na mokongo na pesi yo 1000 awa maxi ndeklamaka natindelaki yo mbongo soki 50 euro soki 20 euro na ria na belgique tokozwaka bikotika na saki boye te ngai na mei koko na nga nakedi na pesi yo mbongo oyi muta liboso na pesi yo mbongo oyo bake mbongo ebungi eza yo maxi oza ya misala mabe de yo lobake ngai yo ochangeaki 300 euro 300 dollars mpo ochange billet maxi oza lokuter kaka na kati ya aéroport wana yo makamba billet ya orate avion obengaki mwana belle na yo te mwana mobali na yo obengaki mwana mobali na abengi so na poto te mobali abengi so na poto obengaki mwana mwasi te mwana na apesa ye carte na ye bosali yango na ndenge ya carte bleu yosandaki mbongo maxi oza lokute boepoani oteyaka mpe bato na tiktok oza lokute obengi belle fille na yo mobali abengisa yo na poto mwana na ye obengi ye mwana na apesaki carte na ye na moto agence wana bozosala mwana nazopesa bacorde ya carte na ye yo topesa moto agence wana bachange o billet mbala moko na kati ya aéroport ye changeaki 300 euro wapi oza lokute maxi oza lokute apo boyepe nzambe na tiktok lokuta mama eme tozokende na baexplication milai tozokende na kobenga moninga lokuta moninga explike abengi yo lokuta te explike tozonga na mutuna o nga na tuni yo na otuna yo mutuna po topesa pe na likambo oyo na otuna ote po yo tango ozoloba s'attendre nini ke Maxi pe aloba boswana parce yo kanga nanu nazo lingela bino kimia so nazo invité yo okoma na ba niveau zo lingo koma parce que na yebi basi ndenge bozalaka tango ozoloba boye muninga no mwasi pa koloba ngape na maloba akoloba na miso batu boyete ekosala batireima wana yango nazo réserver po yepe akoma na po wana te poto luka kimia soki yo lingi vemo luka kimia bato ba olanda bino bazo comprendre nani opazo azo compagnie na idée na nga azo luka pe kimia ezala toza na posa moko abima mabete moko abima malamu te ma ese sopani mama eme yoka toza na posa to luka kimia ma ese sopani nga na tuni yo mutuna naza su na posa ba detail te po ebisa ndeko na mwasi oza lukuta boye te na ebisa ki yo na débit ya parole nanga mama eme na débit ya parole nanga na ebisi yo boye mama eme na débit ya parole nanga na ebisi yo na pesi yo raison te na pesi yo tort te na pesi Maxi raison te na pesi tort te ma ese sopani to luka kimia eloko nga na lobaki na oyango wana to luka kimia po ete tosilisa likambo oyo po tata mutu aye ezalake basilisaki deje pa nokoliandi me yoka nga nanu kasi yango eloko toluka tokende na kosilisa mutuna na nga eza boye mama eme mutuna na nga eza boye ozoyeba mbongo combien oyo Maxi il faut a devoir yo na mbongo yo defisaki ye po te afuta yo $2600 na mbongo wana ezozanga combien po Maxi afuta yo to wana posa to yeba combien o ezozanga mama eme oh mama eme yo zo lukaka koloba bano expliquer ba détail soki mama eme oui chérie nalobi boy mama eme eloko yo zo luka okoluka ne ozo luka bokende na batireima potamu yo ozoloba so na pesi yo ta tokozonga ka na sima eloko nga na oloba yango wana nazolinga to avancer to tsa kimia yo zolinga datika yo soki na tiki yo bokopesa solution ekopesa mate mama eme nalobi boye mama eme yo kangai yo lobi zela nazolinga kokota na ba détail wana te nalobi boye eloko yo zolinga soki na pesa elle vous a dit elle-même qu'elle est venue chez nous chez moi boko discuter solution kopesa mate mais nga na lingi solution
solution on a ligné na tuni yo mama aimé pona yo Maxi Bondowe atika na mbongo na combien il fallait pesa yo mbongo na yo eza combien Oteya lobi ya lokuta ifana loba nandenga benga na kisasa nandenga tuna kingai après yana ya mubali na mbongo mwa mubali ya lobi ke abina mama meme mbongo pesa inga na teke ngabyo teka na kata godi na yo après ndeko na ya lobi ke ifana benga suri estagi na isu ndeko na mwasi ye ndeko na mubala lobi na no yoka ndeko na mubala bi yo benga ye pona nini ese yo $7,000 pour benga ye mbamo Maxi akati telefone Maxi akati telefone ngai na pesi mbongo na kata salon nga amido na poko na mukongo na pesi $1,000 ate na sac to kei ko so ki 50 ko camarade na tindia kie na ria na kei la pesa ko zwango to kei ti na nilo na Carrefour na biso to kei na Carrefour na le millionnaire to komi kuna Carrefour côté magasin bakangi to kota ikute na vatika to kita ipete to kita ite siko poudre o yake na kosomba ya kiko place ni na tache me bateka magasin kiko zati yake na kosomba poudre ya kiko wapi uzomona lokute bele asoma ki poudre ya kiko wapi tangi ya baki abenga ki wana mbakameka lobike ngala lobila ye yo za mwasa boy zombo wasa lokuta mbongo oya baka kotini ya biso eza mbongo oyo lazima tata kama mabele alobaki yango mbongo oyo so bakabeli ekuna atini na biso bameve na biso na mbongo oyo bakokabela bango atini ya mama mabele yaye na Belgique mama mabele biso okei so apesa mbongo bosanga te tabina na otindi na Belgique ngapi na bia oyo ngapi tindi la ngai eza bongo eza na mbongo na ngate mama mabele oyo na bato mama mabele so kaza témoin oyo na oloba Makamus Maxi de l'hôpital. Assez il a 300, 500, il a dit Jacques 1000, oh Jacques 2000. Ah ça le couteau Makamus de l'hôpital. Oh Jacques choisi ma tête à vivre. N'a ici ananda. Ngai Maxi. Abi Maxi a 1000 euros. Ana kata salon nga. Ngai Maxi. Il a 1000 euros.